Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Soki vraiment omilingaka to soki omilingi nazo senga oyo kam olanda message oyo ndeko nanga ya mwasi soki vraiment olingi ba ndeko no ya mibali yebisa bango balanda message oti na suka ezala ndeko moko ayebisi ngai alobi nanga yo penza il faut batala yo malamu donc ngai il faut batala nga malamu ponini nazozwa part ya basi alobi na ngai batala nga malamu po nazozwa part ya basi mingi mususu alobi na nga yo penza oyebi te ke basi il faut kosala bango bakanai ndeko nanga ya mibali bandeko nanga ya mibali eloko moko nalingi nayebisa biso ntango mosusu oyebaka na yo kosala assembla mwasi aza actrice beaucoup atikala kopola te omoni ndenge totala ba film ya commando ya Rambo ndenge mwasi azali mwasi atikala ka jamais kopola pe mwasi akotikala kopola jamais atanga te yebaki aza acteur to aza actrice ya film principal apola kati azala kitoko azala mabe aza actrice principale ya film apola kati ndenge tomonaka basi bazalaka wana onyokola mwasi te yebaki mwasi aza na mayele likolo ya mobali bakosa yo te mwasi biso omona azotala yo lokola zoba me yebango mwasi soki abia salo film ndeko nanga mobali yango mona kasi mwasi azongisi suka toyemba kaka au revoir mbote ya suka tokopeso mbota suka epuis nsima nango tokolandelo maloba bapekisaki yo na mwasi oyo bandeko no bakolandelo maloba yaya topekisa yo na mwasi oyo tala lelo osuki wapi bakolandelo maloba ndeko kosakana kana mwasi te kokomisa mwasi jouer na yo te soka loba zongisela yo ndeko tokopeso mbota suka ndeko nazolo bango na mibali oyo babona ka basi lokola biloko pamba balingi kosakanela mwasi ndeko mwasi basakana kanete mwasi alinga buzoba te mais a patientaka na buzoba mwasi aza na patience ya kosupporter buzoba mais mobali alinga buzoba te mais aza na patience ya buzoba te nayebi to so comprendre na bandela ngo mwasi alinga buzoba te mais aza na motema wana ya kopatienter buzoba mais mobali alingaka buzoba te aza na motema ya kopatienter buzoba te o comprendre ndeko mutamemaka 9 mois eza mwasi biso tolobaka 9 mois mais makambo ezaka na 9 mois ngana utoyebaka te mutakembaka mutu po biba eza mwasi c'est-à-dire azana mayele bele koleka soka loba tangisoma ya misu okutanga yango mwasi aza capable akomisa tato ya boti yo mbanda na yo po kaka sukisa yo kosakana kana mwasi te okonyokola mwasi par rapport à quoi basi il faut konyokola ka bango mbwa basi emo faut donc il faut ko lakisa ka bango yoko lakisa mwasi mutakembi yo bima azana mayele bele ndeko mwasa ko bima na mobali oyo kutu yo calculate na vie na yo o bat bazombola pena tina te penza ko tina te mais mwasa ko kiko sala yango po asukisa yo onyokola no mwasi pour rien
onyokola mwasi pour rien azala muki azala munene azala mulaya azala mukuse azala kitoko te mwasi azala mayele ya kusukisa yo ndeko soko zana mwasi malapu pourquoi onyokola ye soko zana mwasi respectaka yo pourquoi olingo sala ye mabe nazo soit parabasite nazoloba kaka oyo eza réel oyo koko sunga yo ndeko nanga mobali soko landi ba message nyonso na pesaka okeko mona na lobela ka basite na lobela pe mibali na kati ko beta no libakuti mwasi basakana kana yete mwasi basakana kana yete ndeko nangai soko kanisi ke mwasi na avanda calme azo ko agir te ko kanisi te kaza zoba parce que alingio makasi tango bimaka kota sanjola taye betela kaya ta maboko yembela kaya ta banzemba bolingo parce que aza mwasi malamu po soka loba le misayo de kokotanga ma ya misu okotanga yango mwasi akotanga soma ya misu ondimité sala attention na mwasi banyokola ka mwasi te soki omoni ezo simba na ngote évangile na ngana lobaka bokoki na bino kokabwana y a pas de problème bokoki na bino kokabwana soki ezo simba te bokabwana na lobaka yango ata bibelobi yango eloko ezo betiso libaku na nzoto kata yango bo kata bino relation ekosenga bino combien ekosenga bino ba décision c'est tout na côté la capacité bandeko naza clair na message nanga na lingate message nazo pesa ibetisa mutu libaku na lingate message nazo pesa bazu yango na lolenge moko boy soki omoni yango eza na erreur naza ndeko na bino naza pe mutu yebisanga ndeko place wana vraiment olobaki mabe mama papa nanga eloko ngala luka la conseil ezati na lula conseil bomona ngaya na linga ngo vraiment ezala mwana muke soka pesinga na zuaka yangu ezala mukolo soka pesinga na zuaka conseil pona linga ka yangu mingi mais loko na zuluba kusakana kana mwasi te mwasi ba sakana kana iti aza actrice a film principal na couple na yi to na couple na yo na foyer na yo mwasi aza kapena actrice soka loba sala film ndeko nanga ok tika mwana voisin na classe ok tika mwana tata lupangu na classe soka da salo kanai tata oyo benga papa koko mape mbanda na yo soki mwasa da salo kanai onyokola no mwasi pamba onyokola ka mwasi pamba ndeko nanga o contrôler ka mwasi wala osala ko beta ka mwasi ndeko mwasi wana alingi yo soka da tansoma ya misu na seconde utanga kusakana na mwasi ti pesa mwasi lokumu amimaka 9 mois tutulubaka 9 mois mais makambo ele kaka na 9 mois toyebaka ti tomona ka mwasi azomema zemi kwakala mais oyo azomona ngana yo toyebaka ti pesa mwasi valeur pesa lokumu ndeko nanga pesa vraiment lokumu tika nzamba pambola biso ka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matoye kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuluna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika detika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiser courant wow nyonso ezali chez mama bijou
otaka bato bauta bipai na bipai bayose retrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.